La montagne, un homme de Dieu est décédé, regardez, frappé par la foudre à la montagne de Mangengengue. Je viens à peine d'arriver. Nous sommes le lundi 12, le lundi 12 mai 2025. Un homme de Dieu est monté à la montagne de Mangengengue pour prier. C'est un jeune. Regardez, il n'y a pas moyen de m'approcher à ses côtés parce qu'il y avait déjà la police le matin. On a encerclé où il est, alors on ne peut pas avancer là. Regardez. Il est frappé par la foudre, frappé par la foudre, il est en pleine. Voilà, donc on a compris surtout pour la danse maintenant. Alors, l'homme de Dieu, Papa Daniel, comment belé va le moment et tout comme la quartier nayo, la petite Congo, Massina, podium vous avez installé podium aux amis, dans l'activité Zalewa, ou bien en fait les autres pour la célébration à la fin de la province. Ok, bateau bandato sambeli nzambalonga tobesio merci oza tata biso etiki émission ya témoignage ya lelo na maboko nzambe tobanda no lokola alpha to succès omega bana no nyonso bakolanda témoignage oyo baleka na kombo na yesu kristo mokonzi te mobikisi na biso amen. Natuni nanu sante na yo ekibisana nzambe we sante eza bien nzambe nde aza mobateli malamu soki akobatela te oyo akokengela akosala mosala ya mpunda we podium oyo ezali komona bana nzambe nyonso bazali komona ezali mpona mosala ya nzambe lokola chaque elanga tozwaka tosalaka baactivité ya bacampagne d'évangélisation tour oyo toloba te mpo tobanda yango bien avant mpo totambola Kinshasa mobimba et puis après kotambola na Kinshasa mobimba po epermettre na biso mpe tokota ntina baintérieur pomoni bato ebele balandaka batémoignage balandaka prédication mais ebele mpe balandaka te baza na batelefone android te baa mpe na bamega te ebele mpe balandaka te na bandambo na bango batv eza me bakure ezalaka me na nzela ya campagne moto nyonso alandaka ezala oyo ayeta afandi na mosika akoyoka son akoya kolanda témoignage na nzambe ndomoni toza koprépare yango omoni campagne oyo toza koprépare campagne d'évangélisation donc kala mingi te yango tozosengaka bana na nzambe basoutenir mosala ya nzambe toluwe stade municipal tosomba bamikro tobakisa bampli mpo bampli ebele ezikaki mpo tosalela nzambe mosala ndomo elo banda lobi tobimisaki yango mpo basoude bisiko ebukanaki na kozongisa yango couleur ndenge omoni bazotia couleur wana ya sida mpo eloko ya nzambe po ezala toujours propre biso moko tozalaka propre mikolo nyonso bongo kotia eloko ya nzambe propre eza mabe esika wapi nde mwana na nzambe ayaki touche mama Blandine merci beaucoup couleur yango omoni bazotia atieli nzambe couleur mojongo ede baotia yango couleur pour les 5 campagne d'évangélisation le 5 juin. Ah, ça c'est bien. Alors, but principal de la campagne des et ça, tu vas bon thème, bayamba Yesu Kristo, lokola mokonzi pe mobiki ici, babongo la mitema na bango, balongwa kati na masumu. Po bazanga lola. Po eloko ekozangisa biso lola eza kaka nini masumu. Alors, na nyonso to de na nzambe bakosunga na mosala yango oyo baza bafrere na kati ya nkoma bape bazali bafrere na kati ya quartier mais toyoba na bozwi nyonso oyo ya kosala campagne d'évangélisation oyo toyoba mwana ya papa daniel moko to eza mpe na mobala na nzambe tokana mpona mablandina atie couleur ece contribution ya ndeko mosusu mpe ezali o campagne eza eloko ya motuya oyo bayembi mpe bazala baprotocole banani bainvité Mokanda dans Marc chapitre 8 verset 35 à 36 Yesu azali nzambe alobi na biso
mutu oyo akoluka kobikisa bomoi na ye moko akobungisa ngo. Me mutu oyo akoluka kobungisa bomoi na ye mpo na Yesu Kristo mpe mpo na bonne nouvelle ye wana kozango lisusu. Bonne nouvelle yango nde évangile. Évangile ya Nzambe ezali ya ofele, mais évangélisation eza ofele. Bana Nzambe bokolimbisa tosala émission oyo place bomoni tosala misala ya Nzambe ya campagne tobongisa podium na couleur. Donc oyo bomona bana classe bauta baklasse baoyo bayebi liloba na Nzambe depuis bapara na bango baotya makelele te, me baoyo baza na kindoki uta baboti na bango ndo moni bakoderange mpo boyoka bien te. Donc boyimayima te, boyeba te makambo na Nzambe ezalaka kaka toujours na komba. Donc Nzambe aza na bana ebele, Nzambe ana bana ebele oyo balingi ye bazali yango tolanse totie Nzambe le 13 podium oyo ngamu nasombaki yango te. Nzambe atushaki mwana na ye mpo tosomba podium oyo ndenge omoni wana tosalisa yango etelema ndenge etelemi wana. Ndenge moko Nzambe atushe mwana na ye mpe asomba couleur lelo totia yango ndenge omona baotia yango couleur wana. Ndenge moko mpe Nzambe aza na bana ebele akotushe bana na ye baoyo pesi atushaki bapesaki mbongo azo moko asali bazali Nzambe akotushe bango lisusu baleka na koluwele biso stade ya municipal, baluwele biso bakiti, basombela biso bamplina bamikro. Nzambe kuta kotushe lisusu bana na ye basomba bis to mutuka munene maka bamituku ememaka bazelu na mabanga kwebanda komema bainstrima bazali. Nzambe ana bana ebele oyo azopesa bomoi oyo azopambola na maboko soki baoyo ya diable bazosoutenir misala ya diable. Bongo pourquoi papa mwana Nzambe soutenir misala Nzambe? Nzambe ana bana ebele oyo apambola bazali oyo baza na bagouvernement, bana basociété, bana bapays étranger baolanda biso bazali basoutenir évangile ya Nzambe. Ozomona mutu nyonso oyebi ke Nzambe opesa opema, Nzambe obundela yo ezala oza chrétien oyo oza chrétien te soutenir évangile ya Nzambe. Corneille azalaki chrétien te, mais Saint-Esprit akitelaki ye. Pourquoi? C'est parce que bande ko soutenir ba œuvre ya Nzambe, ko soutenir ba sale ya Nzambe. Obongo yo mbongo na yo ezaka yo soutenir ba musique ya mokili, yo soutenir ba makambo ya mokili, soutenir évangile ya Nzambe. Nzambe alobi butu asoutenaka évangile na ye na oyo ateyaka yango. Soki mutu moko abongoli motema, Nzambe alimbisi mutu ya masumu abongoli motema, akolimbisa mpe multitude ya masumu ya mutu ate iloba na Nzambe. Po mutu ate iloba na Nzambe na oyo soutenir iloba na Nzambe bango nyonso baosala mosala bo moko. Ça c'est bien. Alors l'homme Didier nayebi te soki na vie oyo ya biso bachrétien ezaka important, il faut kaka losambo na ngomba. Totomona ndeko moko Moïse akufi likolo ya ngomba ya mangenenge akendaki losambo akufi esali mpasi na bandeko oyo bakendaki kokoma na mangenenge bazokuta ndeko wana azalaki mpenza kotroye kake oyo ebetaki mbula ebetaki vers 16h-17h wana kake ebetaki ya makasi wana ndeko akufeli yango. Nayebi te komona mosali na Nzambe akufa en pleine prière depuis likolo ya ngomba. Nayebi te tokende nanu batuniti mwa 2, 3, 4 questions mpe na kati ya tokende nanu est ce que ezalaka important mwana na Nzambe il faut kaka tosambela na ngomba nde Nzambe ayalolaka bien. Ana kende koluka Nzambe wapi na ngomba to na eglise. Ana lukaki Nzambe na ngomba te, alukaki Nzambe na kati ya eglise bango na ngomba bakendosala. Yesu Kristo azalaki Nzambe abande kokende kosambela na ngomba, me mukolo wana na ekuruze
église ebotamaki église ebotami lekurusi église yango nde nzoto ya Yesu Kristo esengeli oyeba yango te église yango nde nzoto ya nani ya Yesu Kristo yango alobi na biso na Matthieu chapitre 6 okiti alobi soko olingi kosambela kota na ndako nokanga porte chambre esambela po motema na yo moko mpe eza église ya Nzambe soki otambolaka na kobanga Nzambe Yesu Kristo akota na motema na yo motema no nde ekomi église na ye eloko ngomba na tokeno na ngomba wana ngomba mangengenge mangengenge ezali kombo elima mangengenge oyo ka mangengenge ezali kombo elima oh Seigneur Jésus Christ papa Yves nazalaki représentant ya monde astral pendant 24 ans Afrique mobimba monde astral ezali prison satanique ezalaka na se ya mai se ya mai nyonso eza prison ngai na dirige d'esprit ozomona baesprit wana nani apesi ngomba wana kombo mangengenge nani apesi kote wana nyonso kombo mangengenge esengeli oyeba ezali bato ya église ya kato okuta na ngomba wana bo église na bango eza wana batiekeko soki maria te eza Marie Maïguel azali première sirène oyo azodirige baprison nyonso donc prison c'est-à-dire bibale nyonso ya monde entier c'est Marie Maïguel nde bango badoraka nde bato nyonso bakuta na baeglise wana bazoadore sikoyo esprit wana ya mangengenge na gouvernement na nyonso oyo badirijaka banda kichuka ntina mai ya pindi na kana bamataka na ngomba wana chaque midi mpona oyetola mungu bakristo babandi kokende kosambela na ngomba wana banda baokesambela na ngomba wana batie esprit wana mpo bayaki ebele kalomoni monde a ténèbre lokola gouvernement omwende quartier na biso ne commune na biso masine yali omona bourgmestre yali chef à quartier ni chef eri yali ndenge mo mpe bamondi wana moto ya mabondeli ya bana na nzambu banda okesambela kuna ebengani réunion ekoti na kati ya monde astral place oyo baesprit basiégeaka bakomala tosa ndeni diable akoma oluka tala papa monde à ténèbres baza na bango makasi te baza nde maelemi diable akobobo panda zoluka aye kocomprendre ke bato bakenda kosambela nzambe asolo likolo ya ngomba mais avant basambela bakotaka na bazamba mpona kobuka banzete ale bake kolamwisa papa moko akufa na cimetière ya kambakamba na Kisangani bapesi ye mission ya otekela bato banyoka na place ya banzete belanda te nga nde nawutaki kuna makambo nazoyebisa yo oyo namona te oyo nayoka te oyo nasala yango moto ayebi ndenge bakangaka ye nde yebi ndenge bafungolaka moto ayebi ndenge babebisaka ye nde yebi ndenge babongisaka soki diable etilizaki nga mpona kokanga baviaba mpe kobebisa baviaba lelo Yesu Kristo aza koutilize nga mpona kobebisa baviaba mpe mpona kolongola bango na prison omoni batindi papa wana ye sikoyo akomi kobaluka na 3 personnes baza motu moko po un esprit akoki kose multiplier bato misato koto azobima jeune garçon koto mama koto papa mokolo bapesi ye banyoka wana bimi nango embokela ngo ebaluki banzete bino bobone kaka osala nzete moko ntango oya na place okota zamba otali nzete baoteka na 100 francs nzete baoteka na 200 baoteka na 500 biana okota zamba te mosala na somba na ngai ale bato bamesani kosomba ntango bazosomba banzete wana baozwa kasha 166 priere na bo baokesambela ekomi neutralize mpo basimbi kashe ya marque de bete po comprendre depuis bana na nzambe olanda biso ba comprendre mutu nyonso akenda alikola ngomba wana aboya akobwaka nzete wana mi nzete na kobomba ngo na ndako elembo ya mangengenge
siko elembo nini mwana na nzambe oyo komobomba na kati ya bomoi na yo olio bomba elembo na Yesu Kristo yo komobomba elembo ya nini ya mangengenge serpent wana donc so koti nango na lupango bato baza de mona bapango ebe banda ko futela kwele okoti nango bato so bana lupango bato kachasa okoti nango na ndako vanda ka boa 10 personnes bonyo so bozwi nini kachasa so toloba kombo na mangengenge ezali kombo elima ya elima ya mai ya elima mai église wana tu ko ebiso bango nde badoka ko église wana ba konza prison donc mission na bango ezalaka ko kotisa ba Kristo na kati ya prison ko ba bebisa ba vie na bango bakanga aussi biso eloko moko boye awa osungi biso na eloko moko awa olobi babimaka mingi milimo wana ebimaka mingi na ba 12 heures mais kaki wana ebetami na 15 heures na se ya mbula olobi osengi biso milimo ebimaka mingi na 12 heures koya koyetola moi na baya bavandi wana ntina poko mais wana ezali na bango papa mbula ebeti na 16 papa la plupart ya baprofete bakenda na ngomba wana nalobi te frère okonga na yebi ete na yebi mpe vi na ye te mais naoloba oyo nga namona mpe na sala la plupart baprofete bakenda na ngomba wana bazalaka bafetishe bamazicien bakenda kozwa babiloko na ngomba no komona ya na baprofete baotalisa bato bamaboko baolobela makambo ya bafamille na bino makambo ya bakoko na bino makambo ezopasele oyo bavoyansi claire bazwi yango wana na ngomba wana meme baprofete bazotia basi ya bato bazemi siko soki otiaki mwasi ya motu zemi sokenda kolala na mwasi ya motu motu wana atomboki ake kotela ndako abonganga beti okati nalobi teke ye me nayoba baréalité ndenge eyali et puis message na continue kolanse mpe nalobela yo mo nyonso azwa kisi mpe dingo asala nini aya tobondele nzambe totumba bakisi wana nayebi so na bakartier batia te tidi combien de heures bakufi bakomolandana yo moko moye na quartier na ye meme bato bazwa bakisi mpa na ye akomobimela bango kolobela bango na bafanfare baoyoka bino bokenda ye bemission meme bato ya babar bazwa bakisi bakomi kokufa baoka ngai yedi mais na famille moko mpe akei pourquoi matoi mangongo pourquoi matoi mangongo mais papa Basco okena mo réalité bon tokosunga pena bandeko baotala biso na moment oyo ozalaki na occultisme ozalaki na bonganga ozalaki na magie ozalaki na ondoki nyonso wana est ce que bonde kokenda mpe balosambo likolo ya ngomba est ce que okutana mpe na banganga na bamalicien bandeko likolo ya ngomba to ezalaka uniquement mpona bachrétien na milimo oyo olobi emataka ngomba wana mpona yesu aza nzambe mbala liboso amata na ngomba akutana ye na taka na yango omoni yesu kristo na kuruze atongelaki biso eglize eza nzoto na ye analukaki mwana na ngomba te na eglize soki jour eglize atekanga chambre nokondela na ngomba okesani e papa na ngomba eza place ya milimo mabe d'ailleurs diable a distrait bino na nzete donc ekomi mobeko oke makambo ya nzambe ya na mobeko te po yesu kristo akokweyisa baloi bible elobi ke kobanda genèse ya apocalypse oyo nyonso ezalaki loi ya moïse soki baokontinue nango ti lelo eza voile yesu kristo aki kokweyisa voile wana ozomona oyo nyonso ezali loi ezali bondoki mpo loi eyaki kobikisa bato yaki nde kokondane bato donc diable atie loi mpo mato okende kosambela efo somba nzete mpe nzete wana okoki kobwaka yango te omema na ndako na yo otikala elembo eske bana na nzambe bazokomprendre te tala nzambe akosi te na liloba na ye Osée chapitre 4 verset 6 mon peuple est détruit manque de connaissance mais lokola yo yebi nzambe alobi soko bokondima na mpe nzambe nasali natiki yo question nanga c'est comme ça répondre na bitango bozali na bondoki wana est-ce que eza mpe na banganga ya kisi ya yo ntango bandaki kosala bonganga bandaki kokende mpe ntina bangomba ata bangenge ete ngomba mosusu na niveau na ngai na bandene okodirige besprit wana mangenenge baza besprit ya monde astral baomata nde baoyetola moi na nde kodirige bango na banda nde kotinda mission diable apesaki nga bafaux pasteur na bafaux prophète
bake koprophétisaka likolo ya bangomba babimaka na basi ya bato bapesaka baprophétie bamonaka makambo mosusu tobandaki kotinda mpo tozalaki déjà bagrand maître donc toyebi secret ya ngomba yango omoni église wana mpe ke kotonga église na bango wana likolo wana mpo bato nyonso bado bakendaka kuna bake bakomi baprofete papa na kati na mboka na biso mpe na monde entier eza na bapaster ebele ozomona bapaster mazokutisa aza nani azanganga ti okoyeba bango na bilembo nini baopesa bana na nzambe bozwa mabele botya na mvela boya tosambela yango bosomba baji oyo bosomba bamai oyo bosomba bamafuta oyo bango nkombo ya yesu kristo na monoko ezalaka lisusu te puiske diable apesi bango nde biloko wana basala nini batekela bato mpo babika misala na bango koyeba yango yango wana bible elobi okoyeba nzete na nzete na mbuma na yango me bana nzambe boye koyeba yango te mpola nini misala wana nde bokoyebela banzete mabe l'homme de Dieu. Comment ça se le bible bande ko bata biso ba chrétien biso bata biso ba mais comment moso na nzambe ko lo babu tandis que ça la bande ko ba kenda likolo ya ngomba baza remettre bazo ba solution ya makambo na bango bazo pe oyo ezali bongo biyano ya mituna na bango epa ya nzambe wana nasali eko kosala ke lié wana nasali 24 ans na kati ya monde atenebe cameraman na yo bajika amona makambo nasala te na bajino diaso bayebi awa toza en plein air awa amas diaso bamona makambo tosala te bato babungisa biloko baoya baozwa babiloko bato bazanga mabala baye baozwa bamabala bato bazanga misala baozwa bamisala bato bazanga bana baozwa bana me bana na bana besprit oui attention diable asalaka moto te me diable abebisa eza na basi ebele oki koya mpa na nga lobi naa na posa nasala nini nabota libala bana nakoti naozwa mwana te naa na posa nalongola zemi nasala incartation na libwisi zemi wana eke na monde atenebe eke na monde atenebe ntango moto mosu aye koluka mwana nabali libala mwana oyo ete libala ekokufa kaka mwana wana napesi yo me mwana aza des esprits moto azwi alobi ke ngai mokristo alobi ngai naobanga masumu ngai naobanga sida me naobanga masumu te akabimi na mwasi lokola obanga maladi alati préservatif alati prudence abimi na mwasi azwi prudence abwaki prudence wana bwaki na kati yango sperme wana na mataka bana combien de plus de 300 quelques to ramasser to ke na monde ya ténèbres te botu koto na mauvaise ya ténèbres boti bana tata na bango eza yo me bakomi l'esprit moto aza na posa ya abota mwana azobota te ka mwana ana tokolongola to mapasa me baa besprit topesi bango mokomona bana na misala bakola nango kopi te aréclame yo papa mosusu babanana koréclame bozwi na yo domona papa osimba mbongo osala baprojet mais toka ko mbongo ozomema maboko baproblème ese multiplie mbongo wana efo esila okoma oregrete nasimbaka mbongo ebele mais mbongo ndenge esila baproblème eleki bana nde baobenga yango mais toujours on a mwana wa bato sisa CG oyo ya prophète bandeko mosusu alobi lokola azalaki na airpod na matoi mosusu alobi azalaki na telefone côté boye tomoni même bague bazali na bague moko ya pierre noire na loboko alors bazongisa mpe na bakisi edingo te papa okosusula te bazongisa bakisi ya motu wana azorécupéra wana mwana moke na ndimi te na mwana ozoloba ngai ngai nalobi mwana moke te estce moto akufi akozongisa bakisi moto akufi estoka azongisa bakisi no bana baoyo baa na bomoi te bazongisa mpe bakisi edingo po batika po balelisa bafamille na bango te azali na nzambala na ye na mouchoir na ye olobi mwana mokie ngai nakoti na spiritualité na age 16 ans
Yana agi. Continue témoignage. Voilà. Moi nazobota manandoki na kati ya libuma mama na ye. 3 mois zwi ndoki. Mama zola la mwana zobima. Mama zola na kati ya libuma. Mama zola la mwana zobima okende koloka. Ti bana wana mo banyokolaka ba mama zemi ekoma ba 10 mois, 11 mois, 12 mois aboko bima. Ti mwana oyo bota ba 13 mois, 14 mois. Yo kasi zakani. Donc kolobela yango voilà. Bandeko pe baza plus scientifique mais biso ngokozala babiloko azalaki nango na maboko oyo bazali nango na litoi telefone aussi bague azalaki nango na esika azalaki sommet ya ngomba na sommet ya ngomba wana kaki wana lokolo ye atuka na likolo makasi ekorate te pour te ezwa motu na biloko azalaki nango bokene azalaki nango na maboko nde esali te ezwa misusu batie nango na ndenge spirituel eza na milimo ezalaki na kati mais kotala yo ndenge ozalaki na monde wana na ndenge lelo ozali paster na spiritualité omoni nini mwana nzambe akokufa liwa wana te mwana nzambe ake kosamba akufa liwa wana pourquoi papa po nzambe alobi azwa motu na ye amoni na condition makambo so asalaka eza mabe te amoni peut-être soki akei ayo osala makambo mabe nsima nazwa ye aozwela ye ndenge wana te mais toyebi bapaster bakufa likolo ya bashere aozwela ndi bongo te papa na biso alexandredi na bala nzambe alingi kozwa ye alaki alobi namoni ndenge nakei naozonga abutie mwana maboko abondeli nzambe abiyo ndutikalo eza libopenzi avoyage comme afrique du sud traitement liboso atelemi alobi nzambe soki nayaki mosali no asono ndenge naozonga kolala na mbeto zwa molimo na nga me mutu nyonso ana hopitali awa bika na baoyo bakufaki ndenge kaka nazokufa basekwa mosali ya nzambe akosola na nzambe ayebi deja ke nzambe ozwanga ezala ya désordre te ezala ya trouble olobi akobomona akokala liwa ya kaki ya liwa somo oyebi biso toboma oyebi nzambe aboma baninga na biso mosusu tosano deya témoignage ya kamani na nga mambatu na Côte d'Ivoire oyo nzambe aboma ye mort subite biso nzambe adoboma baninga na biso mosusu bamort subite na bakaki po kaki ya nzambe peza kake pa diable yali kaka nzambe ebomaka bandoki ozolandanga kake ya diable ebomaka bato ya misala mabe ya ye po moto nyonso wana kati ya masumu wana misala mabe bongo soko obimi na mwasi ya bato soko obimi na mwasi ya bato osala eloko moko boye lisu moko ya makasi moto wana ya mwasi na nga akosi apesa profesa lokuta abima na ye akoteli ye ndako wana obeto kasonda tala ngana oyebi toobji na kake eza bapende eza bachokwe bato ya liboso apres bapende baluba bato bakasa baluba nde baa bametre kake non bachokwe bapende bambunda baluba osakana te baluba babetaka kake ya mbula me mopende mochokwe mombunda abetaka kake ya sambo mopende nazalaka mopende nakoma moyebi po nasombama derrière bakila na ye soki ozachanga identité na nga apesanga identité akoma mwana nzambe tokende mina na toloba kaki food en fait ezalaka formule na nini biloko nini esalaka kaki ezala po toyokaka bato mosusu balobaka ezalaka soso bakati kingo basali me yo ozali na univers wana ezalaka nini oyo esalaka ekoma kaki eboma moto neti ngai nangi nafongola moke na dirige monde astral pendant 24 ans prison satanique na dirige monde ya santélitaire pendant 12 ans oyo ezalaki monde ya renseignement ya bandoki nyonso afrique no ngai nazalaki komanda ya renseignement ya bandoki nyonso afrique pouvoir oyo bapesaki nga soki olandi motakaba azombe baolibisa na wana mwa grippe motakabaki nga na pouvoir wana eza koko na biso koko wana azalaki charlatan
abandaki kosala babonganga na bapendi kakia na baforme ebele tokoki tosali incartation kosala incartation toinvoke molimo moko tobimisi ye ntango tobimisi molimo wana toinvoke tobimisi ye na forme ya ligorodo tolobi yo nde sikoyo tozotinda yo naopesa exemple naobi te yo totinda yo na victoire esika ive ale bomela biso yo sikoyo ntango ya koya akoto na molimo oki komona ligorodo oki komona ligorodo ntango otia kaka boye apumbu akoti yo na monoko eloko ya liboso ntango akoti yo na monoko aokati yo lolemo aokenda lolemo na yo mpona olakisa elongoka esi abomino ntango okati yo lolemo akoti sikoyo explose kati na yo yango mona mutu oyo aza na kake oyo akufi na kake alobaka maloba te ata eloba suka aza te mokovana mutu mokake ebete nda akili po eloko esu bakati ya lolemo moya lobeza te okomona me mutuka monene niati ekati kingo me mutu ekima na malo me kake pa mutu alobi te miniti akomi mwindu donc baexplose kati akoti kati na monoko baexplose kati na yo akati lolemo aexplose abikati toki koinvoke esprit wana aye tobaluse na forme masusu totindikeli yo ntango aye liboso na yo aomembele eloko ya liboso distraction omona kaka soso olongwa kuna directement akoti yo na matoyi eloko ya liboso okata lolemo akoti yo na zolo eloko ya liboso akokota meme na miso eloko ya liboso okata lolemo oyo otikala koloba te oyo mondi nyonso atikala akufa na kake nano abetaki lisolo ke na mona kake ya nyau ezali kake ya mpuku eyali kake ya nyoka apesa ye nini ezali kasi yango omoni na bakongo kake wana eza nde mbaso na baluba mingi kake oyo babeta yango mpe ntekta na lokolo bamwe baobomo te babeti oyo na makolo bakongo bazala longo ya mbaso nzoko eza kake mais sikoyo na bino basaka te eza kake moko différent pourquoi na bino ezali mutu moko to mama moko akolula o mobali ntango kaka obwaki kasa kwango banda kolia lokoti yango po pouvoir ya basaka te ya na kasa kwango alokoti yango amemi yango na zamba asali bikilakila balusi yo nzoko okomi na zamba na moyo okoma ovandi bokomi okamalili okaka malili olenga so okoma okamalili yebaki mama nesa baluki nzoko na zamba okesala ne bolingo na zamba yo kotoma koma kosala nini ovile me mokolo okuta na chasseur moko akutano amoni nzoko abeti yo masasi okufi me ntango oza na jésus christ makila na yesu christ esali nini ezipi yo ata kake wana eye ekomona yo te okanga makambo bongo mona oyo akelanga elumbe donc ntango wana yesu kristo yende aza liboso kake ezomona yesu kristo esali eloko te siko paster okufa na kake tala naolanse message boya kotika bakisi oyo bozwa pepini ozwa mpe kote mosusu yaka kotika ezala yo kache ezala yo paster ezala ozwa mpona koteka boya tokotumba yango tokobondela nzambe estce kake ifi komisaka moto mwingi noircir moto kaka po ndeko wana ezwi kaka mwa ndambo noirciraka mwa ndambo moko ya mwa mokende inisie kote mosusu boye aza ne normal eza toloba ekretchaki ye to en fait eza nini me ntango moto akufi ezwi ekretchete akoti akati lolemo esi po moye moto alobezaki esi. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu, merci l'éclairage de Salina Bichot.
donc ngomba mangengenge bato sengeli lilobe ya libaye bangomba mangengenge signification ya kombo mangengenge ya kombo eliba nzete oyo tiaka okoka kobwaka te obi oyo elembwa mangengenge yebezaka yoka bwaka nzambe nini areglaka bato bakendaka bangomba wana te mais yo kena maboko asa eske nzambe nini azorevele bato wana te oke ngomba mais ezablie moko boye ya nani atindi nga na revele bato nani atindi nga na revele bato mais nzambe bato azoloba na ye bongo bato bazokenda kuna nzambe alakisaka mais mosala toza nango tobana bana na nzambe mpo nga na osala mosala na nga nzambe atindaki nga ambassadeur na mode ya ténèbre nakende kodécouvrir ye moko na mawa na ye asembi loboko na ye alongoli nga na libulu ya ténèbre atransporte ngai na nga na lumière atindi nga sikoyo oloba makambo omona bato ebele baa na bainternet te bato ebele baa na courant te esengi bacampagne en plein air ndenge baoyo baza balandi bayoki bacomprendre baokende lisusu te même bato mosusu esengi bayoka yango mpo en plein air mpo bakende lisusu te mais baoyo bazoyoka so baboyi kondima baokontinue kokende baloba te ke nzambe aza mabe. Voilà, ça fait très mal. Alors, je crois bien Bolani Denge mon Seigneur Nzambe, Papa Daniel Alobiawa. Je crois bien OEP, Monique a posé une décision pour la Papa Daniel Aloba, jamais reconnaissable dans la Ngomba, car dans la chambre d'un église. Alors, au pour Monique, décision Papa Daniel Azoa, ils ont malamu. Yo pe kenda na kati ya chambre na yo sambela na nzambe wana ala kisayo na bango ya sika koti ya lobeza solo ba site na bango ekoma kana ba problème bongo yebi te ke représentant satanique musu akoti siko yebi na côté ya ba totanga mako non ba site na bango ekoma na biso. OK mais les options mort ya pas nzambe pa lobaki to ndenge président basena nzambe bamoyanga pe na vision papa azotika biso koyina boye na part na yo vision moto nyonso oyo aza na monde ya ténèbre adépendera na nzambe te mais pesi nzambe mokili po basena nzambe bamonaki mort na ye wana baza na nzambe tonuka balokumu po moto mosusu akomona ke diable alinga longola mokili na mokili ozomona moto nyonso oyo akufi na masumu eza part ya nzambe te bible eloba na biso nzambe asepelaka na liwa ya moto na masumu ozomona papa ntango tozalaki na monde ya ténèbre toyebaki so tokufi tokende wapi mais ntango toye mpe na yesu kristo toyebi mpe so tokufi tokende wapi moto osengeli kotambola neti homme animal te esengeli eloko ya liboso oyeba papi wana ti azokufa ayebi ndenge na okufa boye na okende place boyebaka parce que bozalaki bamembre na kati ya oui na bacontrat na biso tosignaka to na bacontrat oke okomi na dimension moko osali bacontrat mission topesi yo osala 20 ans na mokili makambo topesi osala eza boye après 20 ans yo koya okoma chef koto na département boye après yo moto akoremplace ekozala boye yeti nga nde tosaki remise et repose na mangenge nanani na alobata mangenge yango molimo ya mabe na oyo nani na bakongo na mbengu mpe tosaki na remise et reprise ya misakrifia na bana na ye bato baluka bangando bate ngade tosali remise et reprise e remise et reprise na nga mpe linga kosuka bongo mais lokola na destiné na ngai yesu kristo esi ayebaki yango atevia diable maintenant c'est une délivrance pour na peuple ya nzambe par rapport à mort ya peuple bamona mais délivrance pour na peuple ya nzambe ndenge nini ye azozela lifelo ozela part na etala bato bayebaka te kino koloba te ke ngai nakota lifelo mpo na moto te soki ndoki alie yo mpo yo boyi yesu kristo soki wana yesu kristo ndoki alia yo te koloba te ke ndoki amvute ngai nakende osala accident makila na ngai eza na motu na enani akosi mpo oyo boyaki yesu kristo
yeba ke yo moko ndenge oza wana okosambisama na ndenge osalaki nini oboyaki Yesu Kristo po soki ndoki aliaki yo aliaki mpo ozalaki na masumu. Papa Yves soko oza na Yesu Kristo kaka oza na bomoi motu moko ta kosimba bomoi ino to akobotola yango bomoi ino kozala protege na makila na Yesu Kristo. Omoi donc moto na Yesu Kristo akokufa liwa mbasi te liwa kake te liwa bana okake eza liwa bana combien de poisons oyo bapesaka ye oyo nzambe aprotegeaka ye ngonga nzambe te kokaki mwana na nzambe nyonso akufaka liwa oyo nzambe ndasepeli mpe ye moko akomiyeba te na okende soki moto azomiyeba te ke nazokende aza moto bandeko bazolia. Voilà. Alors, les lots remplaçants à Papa. Éviter total dans tout ça, au milieu de nous, pour l'autre, on a dit que pour le bassin Nzambe Belé, Congo, surtout Basango, Mingi Bango, Nzambe la bango de ramener dans Nzela ya Papa. Éviter, nous Papa ça dit représentant. Mais tant que Moutazali mettre na bango. Ada représentant ya ola yo sale mission bakatia rebele babaki edingwa zaki nani. Nzamba mission bando benga te nzambe na bango. Ko bebi ke bande ko invoquer tango za na bomo ndenge pa kufia ba ko te ko invoquer ndenge moko pe na papi wana. Non, azali mutu makoma dema puisque oyo bande kosala na moi ande pe kosala ngo na butu siko ya moi ya kosala ngo soki ba invoquer mais ya butu a continuer kosala ya tout ba za na ba homme de mo donc bazali biso ezana bato bomoni mingi ba célèbre yeba ke bazali bato yo ya platina mingi na mutu mais nzambe pa tombola ka bato ko kosala ngo mais la plupart wa biba za ko ya bakisi nzamba bato atombola ka pe bazali nzamba kisi nzamba tomboli oui nzamba tombola ka mais siko tango atomboli okomi koluka kokutana siko ba grand wana o diable atombola bakoluka ba approcher yo tango baza kubandi ko approcher yo ko benga ona ba telefone ko tindela yo batu yo pesiko komona na komi grand babengi so efona kena kutana grand na tokanga ba photo bamona ngana zalaki na ye de place ko ba initiaka bango mutu abosani ki nzambe le mutu atombola ki ye ake kozo initiation po ba banda kotali so ba monengo tombwa miwana batebele bakotake yo fokanga nzoto epindenge yo fo batela succès na yo kende libela basala ka boye bo ba bandelo initiation malembe so koti na kati ya boîte. Voilà. Merci papa tango za mama mukuse na suka tutikele miko pour cela na bana nzambe par rapport aussi à grande activité otanango ningolo bi grande vacances au ozana bana nzambe tina suka nango obanda ko na début liloba na bana nzambe nyonso tukotala biso liloba na bana na nzambe eloko ya motuya ezali kaka kotambola na kobanga nzambe eloko ya liboso ya mibale kozala na vie de prière ya misato kosalela nzambe bana na nzambe balanda bilandalanda te ngomba nzeta mangengenge nzambe esalobeli yo oyoki soki ondimi obikisami soki oboko ndima eza likambo ya nzambe te watindi deja maloba mponga nalobela yo nimero na biso ezali 081 43 30 475 081 46 14 476 eza na WhatsApp bosabone pe na DVM Daniel TV eza chaîne na biso chaque 22h50 veille de prière ezalaka kota na kati ozalaka direct tobondeli longo po libondeli ya butu eleki ya moi bosoutenir mosala nzambe binomo bomona podium balusela bango kuna bamona podium bozomona deja kuna bazotia couleur le 5 tobandi mosala nzambe bosoutenir biso na mosala nzambe nzambe mpa kosoutenir bino napesi mbote na bana nyonso na bonne nouvelle
soki Yesu Kristo azongi te tokute na miso ekoya bye.